Mais FCC c'est quoi? C'est l'État congolais. FCC c'est Nakati. FCC c'est la banque centrale, les Nakati FCC. Armée, les Nakati FCC. La police, c'est Nakati FCC. Premier ministre, c'est membre FCC. Gouverneur, chef, tout ce qui est comme institution, tout à l'État, basé FCC. Tatiana, lobby la qui déjà que tout le monde on a tombé sur FCC. Parce que FCC c'est quoi? FCC les lois congolais corrompre le moral en général. Juste pays comme RDC bakabeli en famille à Bakabila. Babi famille yo biso tokoka yo kana biso te. Bino bozo biso comme biso bana misala bino mena boss ya FCC comme na raïs. RDC ne mona ngo Tatiana et c'est le roi république. Et ça république on a commandé boyo mais ezaka royaume ya famille Kabila. Voilà pourquoi mona kamakambo belé ça na pour le peuple congolais batona ba yakate ba intervenir raté mais soki so ezaka makambo famille wana. Maman ta famille on a entendu bango le bobimisa bogeno ko secourir c'est ni hein au moins que FARDC à la tenue militaire mais à la gelé comme agent électoral donc du jamais vu dans monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue na émission na biso l'invité ya mokolo mwalelo o penza tozali na esengo ya koyamba. Pona bino mwana mboka mopandi sango ya kala Saint Thomas Bukasa azali pe analyste ya bama solo ya politique o elekana c'est vrai pas kitara côté air moro socio-culturel mais lelo penza to yambie na cadre ya masolo ya politique topesa bambotama elamu na bainyoso babotama lelo mbotama elamu na Mirai Osango of America mbotama elamu na Rita Songo mbotama elamu na Nicole Batafe grande sœur chérie et na bainyoso ya Lolita Waku mbotama elamu pe na yo Saint Thomas Bukasa tozongelo c'est vrai poto zwa on a souffrir mbote na yo. Mbote Tatiana Osango international. Tatiana Osango international. Mbote na yo et puis honneur à makasi talara yo yambinga yo international déjà. Er tobenga international là no bandi no émission YouTube te photo ça la précision hein. Et on a pas les lots ebi que ezana ba journaliste babimika na YouTube kaka. Et pour moni avec YouTube et le bas mutu moko asala na sala commentaire moko na Facebook abi soki Titanic et salaki et zindaki nata lelo mbele image ndenge bato na tuzo panzana bato ba kufeza na ba téléphone na bato nyos. Ce qui veut dire que lelo mutu to comme reporter, mutu to comme journaliste, il s'il faut un téléphone au filmer, au commenter, au checker na YouTube, au na Facebook de comment bon alors moi banalisation pekoti mais yo nazo souligner bien que vous allez international d'abord. Tu as fait la radio, tu as fait la télé, donc tu es complète et puis avec médias en ligne, donc vous êtes trop complet. On a ton ici dans CV na yo. Donc ils ont kilo trop et puis na rappelé que oui, batu balanda kanga déjà ba ebi que ceux qui ba moni ba comprendre que ça Saint Thomas eza eloko moko boye ya côté ya batu évangile anine. Évangile que toza na mboka moko unique dans le monde, babenga RDC. Ce qu'on peut dire, babita nango, bavivaka différemment na batu nyonso baza na planète. Ça dit que la population moko est difficile à gérer, premièrement parce que ba komisa na nolo babengi ignorance raison. Ça dit que Congolais, ngana doka César ba baza na kin, peut-être ba baza na ba province. Mais même au bazar libanda na diaspora, ça dit que ba mama na ba ignorant, non na mona ba to ba ignorant, le roi ba congolais. Et puis soko tali biloko baza se focalisera biloko atina te, biloko mabe, mais biloko eza ba vie na bango. Moni congolais betaka ne kara, a banaliser kango, a mona katina te skoyo a ezo bénédiction, il y a régime moko boye, ezo diriger bango ka na trois piliers. Lokuta, philosophie, na psychologie. Les trois piliers au régime est dirigé parce que et enfoncé bango davantage sous dans Lokuta on a là qui bango évangile à Saint Thomas ce que monité condimate pour Lokuta et isa trop pe boyo kabilo rebelle mais et rosé la pour mona no loroté voilà.
Merci beaucoup Saint Thomas Bouka. Sa question à Liboso eza côté ya Bayi FCC Saint Thomas to talaki na bilili biso ba misusu pe to zalaki wana présente kotala lolenge nini tomoni ba partager déjà masolo ya candidat ya FCC Emmanuel Shadari batie baji bempiana na kati ba Weranson baza acteur bangonde ba simba campagne ya Emmanuel Shadari, mais à ma grande surprise nakoka mwana mona Kadiombo artiste comédien yemoko deya kutu c'est vrai pandi matinde linga vidéo wana ala kisake yema solo wana o ba consulter ete na kati wana lisusu tomoni pasteur Kiziamina o ba consulter ete baza ebele santo matin o tape ali kambango lobelioni. Merci beaucoup international. Oui, la question est là bien. On a festé dans bateau FCC pour des na lobali kambo évangile. Tout le monde a une image donc stade de Tonda ya Rosakanate. Mi so bateau tout le monde a une invité sur na Koselina ni. Donc bango na basisi masolo ba plein nakini vraiment côté on a la félicité qui bango. Avant de répondre à question tout ninga ya ba personnalité au bazan équipe ya campagne puisque y a un des problèmes équipe ya campagne ya Dauphin Shadari, donc équipe wana. Nalinga qui n'a festé batouana pour la plaie parce que Moutoumoko s'est trompé raté boula la raté bolo tabando tomrobo. Est-ce que FCC fallait que ça la plaie mais FCC c'est quoi? C'est l'État congolais. FCC ça zana inakati. FCC ça zana banque centrale les anakati FCC. Armée les anakati FCC. La police, c'est un FCC. Premier ministre, c'est un membre FCC. Gouverneur, chef, tout ce qui est comme institution, tout à l'État, basé FCC. Tatiana, lobby la qui déjà que tout le monde a tombé sur FCC. Ça dit que FCC c'est quoi? FCC est ali parti État. Parti oyo afdel la rataki ko sala, aye ko réussir ko sala on a na canal ya FCC. Puisque FCC c'est quoi? FCC les lois ba congolais ba corrompre moral na bango en général ba jusqu'au pays comme RDC ba kabeli en famille ya ba kabila babi famille yo biso tokoka yo kana na biso te bino bozo biso ba comme biso ba na misala bino mena boss ya FCC comme na rais yende boss ça dit que bino tout comme ba la misala ya rais alors si on a zonga na likambo tuninga ya ba personnalité ba tangi bango ba bi ko démentir te ba sakuna te parce que tu retrouvé na Florent Ibenge coach mais nazo yat siko Florent Ibenge yo mto engagé ka ina mboko FCC mto engagé l'état congolais donc mutu tozo ka bazo tanga ye a dépendaka na l'état congolais donc lelo eza batuna ba comprendre lelo yela bisoté ezali peuple congolais azobundana l'état congolais parce que l'état congolais aboya peuple congolais alingaka ni congolais alingaka ni pays mais l'état congolais alingi azwa bana Congo wana na misala comme ça bango bazoba comme ça bango batunaye ndengo yoki lisolo wana ezobetama ya ndena yebiso boss ya FCC boss ya FCC comme na ye rais yende patron maintenant ba wana tu bana misala ça dit que ato boy et Rolanda yo ndengo yokaka période d'impère que tina mwana na libumuna na botami taza na impère donc il fallait namonande excuse ba généraux ba lo barabiso que biso to zara politique ndeni ba chebiso yo soki ata général mo sali déclaration que non nene na oki comme na ngakuna tellement ba que FCC ça dit que RDC ne ngomona ngo betatiana et c'est le roi république et ça république on a commandé boyo mais ezara royaume ya famille Kabila. Maintenant, les militaires et les policiers, ils ont un service à gardiennage net au monde lelo, mais ce qu'on va doter na minduki pour baza biloko privé à mutu. Voilà pourquoi mon amarambo belé sala marana pour na peuple congolais batona ba yakate ba intervenir raté mais soki be ceux za marambo famille wana. Maman, ta famille on a entendu bango le bobi misa bogeno ko secourir c'est ni hein. Au moins que FARDC, à la tenue militaire, mais à la tenue comme agent électoral. Donc, du jamais vu dans le monde. Donc, il y a un athée, il évangile qui toko, il y a un évangile à Saint-Thomas qui toko, et puis il y a un vu clair, il y a vu clair pour mon arabie, pour ma ramna, le béza marambo et mon nana, nazan et l'eau assis quand inventé, maramna, le vaneza marambo, et ça n'a pas été marambo à Bible, chaque dimanche, église, bâtère, on dirait que marambo bagate, yangeza, oyoki au moni.
nini yo moko comprendre que makambo Saint-Thomas le besoin makambo tomonaka donc FCC na ba kombo tangi ya ba musicien tangi linga da ba musicien bandaka na bazaka na l'état balara na l'état ngoza Kabila batangi Kofi na équipe ngazate amoni Kofi azate ko ebate à côté après kiti oyo obosani kiti oyo Tatiana donc et ngai chaque jour na yo kaka moi pas si moko bona regrettaka kutu batu balimbisanga likamna na loba toko condamné quand même Nzambete mais nga na regrettaka na yeko exister une époque oyo donc regret na kana chaque jour yango wana pourquoi n'exister une époque oyo fallait na ngata na ba 2800 na yeko ta buzo besila po na mona mboka bazo bate lokola mboka na biso na edo ko po eloko moko imaginez tous en un père parti état Mobutu grand dictateur mais au-delà dictature il a une méritocratie comme mode à accéder na ba compétence na misala na ba service et puis à l'époque ce qui était épatant ezaki que étudiant tant oiseau aussi sa classe nous ça les oser là tu vois voire même azana on a ba première licence. Il y a des sociétés, il y a des entreprises, bazo déjà courtiser, bazo promettre que yo pena biso tozo sale la biso boye. Mais et le qu'on a seka et puis à l'époque moi na gardienne de tobenga maternelle bokoki jamais kokoleye. Ce qu'on peut pas sakana na biso na kilelo siko bakamati batieli biso mode moi na so si maternelle ba coller yo mo tuna moi na ba coller na maternelle pas comme nani pour ça la nini et yebanate au moins ba salele en fait. Ce qui est plus bizarre encore au moni baki ko coller étudiant na Congo parce que bazo coller na ebisa ça fait quelques décennies na Congo bazo ko coller étudiant pour ba comme ba chômeur non c'est pas comme ba chômeur d'abord famille ça fait pour moi na besoin comme chômeur donc moni bela baki balati ba toge ba beti ba siffler feti musique oh au moni 2 jours après moni licencié bimisi moi table mo bona quoi dollar Vodacom Orange cabine change oh. Mais oyo étudiant ba kola kit donc babomi biso valeur na mboka ce qui était comme valeur ezali susute alors vous imaginez mboko basi babomi éducation na grandeur na ngoboye on s'attendre na ngona nini les gens ne réfléchissent plus bato batanga li susute yo oyebaka ta époque okola ta na titoyer yo te mais quand même oyebaka ta bakalao ba revia ta junior ba koma on la lingala bato batanga lelo mona bato batanga nini bakwaku biloko na lelo ezalaka te lelo betidia lelo soko teli bango baza betidia ya nini ya Barça ya Real ya Juve ya Mazembe ya VA ya Dora ya Renaissance wana betidia oka bena betidia otali betidia bana bavandaki ba débat bana yango wana soki yokutoyeka na likamono banika webike mikolo na ko pa politique te biso atoni mama politique te ato publier na Facebook eloko moko mona j'aime na commentaire te ekoya te mais betidiana na mona kabala eloko bala okelaka kaka oh oui depuis ce donc partout vendre ba mbrière OK babomisa bato oui que Félix vena batiseke ngama rolinga te mulu ba ko makonde na mboko yo ka niveau ba raisonnement ba tiela bato ça dit que bato moko baza cloisonné ba buba bango moko ba se rendre te que ba buba bango donc je crois que ils ont regret. Ils ont regret moko ya rosakana te pona mboka na biso alors avec à lire oyo je te dis qu'on aura à voir beaucoup de choses na niveau batieli population ya RDC. Saint-Thomas Bukasa, lelo na ba réseaux sociaux na koliki ya teo kotala mputu makasi entre ba confrères na yo poza mopandi sango likambo ya Mike Mukebai Daniel Safu na UDPS to koyebati na ensemble toko comprendre le koni ezo lekana ensemble na UDPS soki pe côté ya président Moïse Katumbi na président Félix Tshisekedi et le koni ko sala kate bato na bango poso ko sangisi pe bango bato pe na kati pe ya ba Martin Fayulu ya ba président Martin Fayulu ya ba président Vital Kamerhe komona okuna lekanya zolo ba makambo côté kuna okuna nazo comprendre le oni ko lekana kana opposition te. Merci ma chère pour la question na yo lelo pe na ina sala mise au point on peut moi makasi historique ezali yomoni a toi na mboka moko boye bato balingi to vivre na ba peu près hein to mboka to vivre na ba par hasard
tout vivre dans l'incertitude, tout vivre dans l'improvisation. Donc ça se passe comme ça. C'est là où c'est un peu désolant. Bande Kouana, yo somona bango balegi ba fingi ba parti mususu to balobeli ba parti mususu. Ce sont mes confrères journalistes comme Daniel Safou et puis Kulutu Nangai Mike Mukebai, mais il faut yeba que au-delà de la casquette journalistique, bango baza lelo na casquette na bango ya sika ezali ya ba candidat député. Il faut se faire santé moro populaire. Excusez, pour se faire une santé populaire, il faut au chrétien IDPS soit président nango, c'est juste pour batuba mona yo ba yo ka yo trulelo. Je te rappelle oyebezaka bato ba vivre na kilelo ne na benga bango ba génération fidèle ne ba mona makambo msu eza lokwa makambo asika. Non, nous c'est du déjà vu. Nous on a vécu à l'époque à ba CNS, hein? On a connu des Chilonda Chambula Mbappé à son âme, on a connu des Jean-René Poutoubi Doya, on a connu des Kangakazali, ils sont devenus aujourd'hui des politiciens, des ministres au Katanga là-bas. Imaginez tout ça qui n'a un père parti État et télévision, ils ont dit conférence nationale souveraine. Et ça, on a parlé du peuple, il fallait, tout le monde a chaîne, mais il fallait qu'il y ait des journalistes braves, bah, se distinguer na cause Yamboka, et il fallait oser. Parce que c'est pas tous les journalistes qui ont osé à l'époque, où ils ont osé que le bilo IDPS, mais tout comme il y a une activité pour couvrir il y a IDPS. Parce qu'il y a quelques-uns qui ont osé à combo. Mais nakati na bango ba kisko na ba contrepoids toujours na oserté. Je cite peu encore son âme, il bat droit imana ingulu. Ma chère, ça dit que batumoko incrédulité oyona no monate. Donc fait éléquer les lois à boyina. Bato capacité bato mona elambeza rouge ndenge nazo mona pas caméraman na biso kuna elambeza rouge mais imana ingulu lekelo na télévision habite elamba nezaki bleu. Ata boye 1000 bolobe ke elamba na rouge habite ezaki bleu. De la même façon na bandeko otangelinga bakombo. Soko landi ba parcours bandeko wana so zongili kaka ndenge muninga na biso muninga na bango Peter Tiania tela bango devoir de mémoire ozui ba popo na bango ya bané passé au Koseka. Je me souviens encore toujours na partie oyo ya ba toaï des pes de l'honneur moi ba tombokela Mike Mukebai. Moi j'ai encore un souvenir il y a à l'époque il y a Mavungu avec Ogise Kabouya ba organiser conférence de presse Mobimba spécialement pour na Mike Mukebai. À l'époque, c'était avec le fait président Tshisekedi et Razan en Bruxelles. Toujours Mike Alekela qui a manqué Tshisekedi. Bah, on a une conférence de presse, mon bateau, la permanence à IDPS, il dit qu'il m'a rappelé un dossier Mike Mukebai. Et après quelques temps, Mike Mukebai a changé de et à le roi, bah, Moupepe. Et jour quand Moïse Katumé a opéré sa banque ordre, c'est un souhait. Après, c'est un ordre que bon, si on est dans la banama yalo, candidat na bisotou et da Fachi. Je te dirais que quand on va te dire que on va fanatique à bateau. Pour preuve, problème est là, la population, on va vraiment dans l'ignorance, c'est une raison. Et puis tellement on peut pas politicien, na journaliste, on peut pas continuer selon na cadre de embrasser carrière politique et puis ambition politique. On comprend que notre population, la population moko babosa na ranoki, bazarapé trop sentimental. Preuve, sur telle configuration classe politique na biso on est opposition na majorité, on ça la quand même remarque très important on va facilement. En 2011, bateau bazaki na majorité lelo. Actuellement ba en opposition. Majorité à bateau. Par qui vena ba bras droit ya régime en 2011. Na minute ba en opposition. Bateau en 2011 ba bateau ma kasi na opposition. Na minute ba na FC7. Alors pourquoi pas ba journaliste et puis ba kabona banga munenge comment on va sombi est-ce qu'on moni à force à resomba biso ba intellectuel betidia ba professeur ba ministre ba PDG ba chercheur tout ba on somba population moni population ba kendaki mipiko na 20 mai wana ba payer bango moni otuna nga gloria senga ba kangi point pour juste ça la campagne pour sensibiliser population que population allait veiller côté ka bomoto na yo te pona mongo te ka conscience no te pona mbongo. Alors ba policier ba bibi ba kangi ba gloria senga mbala moko. Donc ici c'est quoi? Binobo meka kozale veiller te boye belo côté. Donc on peut tous nous acheter na epsio. Nous sommes déjà vendus d'office na FCC. Voilà pourquoi on a bande konangana oyo tangi ba kombo na bango bazo sala chantage na mutu ya IDPS na Félix c'est juste pour battre baye ba bango sous davantage ba kombo na bango et yo kana sous davantage puisque bazali ba candidat na députation nationale ba peut-être provinciale
pour ba combo et bana et au kotika la bango komona bango te balera 2 jours d'affilée na ba télévision locale pour nous s'acharner contre le régime na Kabila rien. Et puis ça on constate ngo ezaka bango te. J'ai toujours dit moi après plusieurs analyses personnellement puisque nga sala makambuya parti o IDPS c'est ma spécialité nga na droit expert à IDPS bien que na diaspora ba tebele ba kolanga muta IDPS je m'en fous mais j'ai toujours dit aux gens de l'IDPS beaucoup de vérités au bango ba ko digérer te. Je vais te surprendre so ça le constat de 1990 tilelo moi j'ai fait un constat personnel donc tout ce qui est comme parti opposition derrière il y a IDPS y compris ba parti au pouvoir bango tout bazaka na même cause bazo bundaka ba faire disparaître IDPS ndelo bango tout ba bundaka chaque jour. Je vais te surprendre. Ce qui candidat local à Moïse Katumbi, candidat local à Jean-Pierre Bemba, Bazala qui déjà validé. Mbele kamba candidat quand même belese bana banda kala. Oui, mais traîner pour l'année. Pour la Félix. Vous avez des pèses. Donc, les amboka moko ngana na mona batu ba mutema mabebo été. L'élégance ka likambwana. Donc que on nous a pris comme des bêtes. Et puis je vais mentionner encore le Cambona na mona trop dans les réseaux sociaux muluba. Congolais nyonso yo tambola ko yebisaka baninga na yo ke muluba koki ko diriger mboko yo te na linga ko bakisaka eloko moko na suka précisez bien muluba ya Kasai parce que sozolo ba muluba tout court ezola kisaka likambo na yebisa bino ke bo commissaire ignorance raison Mzee Laurent Désiré Kabila zaki muluba soki bozo reconnaître que Joseph Kabila za mwana ya Mzee Laurent Désiré Kabila ce qui veut dire que baluba ba diriger kabino kaka donc les baluba sont d'origine du Katanga et puis Kasai. Mais bino boye sara ba chaque jour que muluba ko diriger mboko ta tika ko diriger mboko te. C'est que yo za zappé oza na planète Terre te ozo ki zoba na yo comme ça normal. Il faut préciser maman. Donc au moins ki zoba ya biso na ba biso ba congolais en wana. Donc oyebi bien te ozo kaniso yebi en réalité oyebi te. Donc c'est pourquoi je précise encore parce que on a dit ça tellement mboka moko bolinga le comme ça ba tu ba zoba au moins on benga moto muswahili mukongo mungala mais eza ba tribité normalement ce sont des langues. Parce que quand vous êtes chez Baswahili, vous trouverez des tribus des ethnies. Vous êtes chez Bakongo, vous trouverez la même chose. Vous êtes chez Bangala, vous trouverez la même chose. Maintenant, ça va tout baka c'est que Mzee Laurent Désiré Kabila a Muswahili. D'où pour la bango moulou ba kotika la diriger mboko te. Mais oh bazoba ya mboka nini boye. Oh bazoba ya mboka nini boye. Donc bilo kwana za bilo moko très important et je pèse bien mes mots que biso ba journaliste tous en a responsabilité. Il y a les longues populations à Yébine et le côté. Ça incombe à notre responsabilité parce que nous avons joué à la politique. Donc ça canana ba politique comme si bango ba moto bangara. Ngai on a lobawa. Je crois à travers mission na yo na repesa numéro na ya suka. Politicien oyo ezala opposition oya majorité ça mona Saint Thomas Benguié. Allo président ngaya ndaku ngaya Minerval ngaya boyeboye aloba a dénoncer ngai. Et Zalaki que ce soit. Au retour, on rappelle qu'on invite à pour que Owana, tu manipuler, tu diriger Saint Thomas. Donc, on a dit que bon, on a été à Kuzu. Abel et la Saint Thomas, tu peux ça. Bimisa Kombo na FCC. Non, tu as FCC, c'est un peu parti état. A Toboyi, Barocho Nakati. Bango, peut-être dans le surprendre, et là, on est le 23. Donc, le 23, et tu as toute élection. Le 24, ok bité to koti banda kunde ba koti sakabiso po ba kolombo ko eza policier na soda ndene ebisa ko ba mama bref c'est et bazo vena sécurité régime ko yate po côté on ande ba armaka bango makasi ba pesa ba minduki bibundeli wande ba bimisa pena mais c'est que to komi ba soda mais so ba boma bat wana to longwe ba soda to saka su makasi te po ka pena RDC lo makasi za banda fdele yati lelo régime ko yakate nde place to za Arma makasi, la police a makasi. Mais si on va à Kuluna, Tiwerina Beni Nakasai, la police a makasi, l'État n'a pas les moyens, la police n'a pas les moyens, l'armée n'a pas les moyens. Oui, je suis Marika Samba, spectacle qui est Mikolo, communication, Botala Mindou qui fait des sous ma solo a Beni, te spectacle. Naye naye moko moyen sont na TV la sous le coronzate. Donc, mais tababika kao moyen logistique nous sommes souverains, mi tukabari se bimi bakamaz. Souveraineté ça Congolais ont inventé Mitukanaye pour accompagner son élection. Mitukano ya baris. Donc souveraineté n'a besoin de rentrer na baris. Non. Beaucoup si batu ebele, bo profiter na ignorance na biso. Mais biso ko bamsu to ba ignorant on a ça ki maman na déposer wana suki awa. Ngai na regretter à époque na ko exister, fallait là exister na balan 2800. Mais Saint Thomas Bukasa
awa na Angola déjà bandeko na biso baza na Angola kuna bako benga nga à tout moment koloba ndenge nini oza na mukanda te bako benga na bango. Bandeko na biso balobi bazo benga na bango na Brazzaville kutu kaka atoti yango ba uta ko benga na biso kala mingi te melo oni esaka parce que atanga na za mama na mboka ndenge toza président Joseph Kabila boaza lokola mama. Pototia papa zaka lokola mama parce que ende mutu aboti biso soki to lobande bongo. Meneni mama mobimbe zaka so bana na okuna bako beta mwana na azoki azolela ai mama pasi yo leka na no polo bate ya ninyo. Bon wana na ngana episoke merci d'abord pour na bandeko na biso na question no tuninga na vraiment solidaire na bango bazaka na bango la kala ngola te misu bazaka na te oyoka ba clandestin ba kufona ba mero na ba congolais bazana kati biso oyebika biso toi soso pemba azanga mboka te toi partout donc biso ba congolais toi ba champion kozala partout na makamutu ya mabe na ya malamu tozana toi ba champion maintenant pour l'assistance ya mama ayoka pasité te mama moko ayoka pasi ya ba congolais comme on a maman Olive Lembe Kabila ngai ti lelo na réaliser siko que moi si wana azaka en otage. Mais pour nini raisonner moi si bazo benga moi c'est président de la République parce que président na za président ba congolais pour na lo bango na zo sa allusion na ba congolais ba utaki Brazza souviens-toi oui on va avoir na face à maison communale ya Kinshasa ba umela kana ba uta ba congolais ngana interview ba mso ba bisaka babi il fallait tous en soit na Brazza que toi za mboka na biso po mboka na biso pas sur tout monde elekina ya côté to alaki alors oui bi muta longola ba ndeko wana place wana mama Olive Lembe Kabila siko yebisanga Maman Olive Lembe Kabila azani bourgmestre ni gouverneur ni ministre akipaka asuke ministère mokote ye muto a récolter kata impôt mokote abimisi mbongo pona lukela ba congolais bazana mboka la bango ba uta Brazza alukeli bango mona bango so en face à commune à Kinshasa te moyebi combien d'état ba umela na pendant que to kana gouvernement to na président de la république to na nyonso alors moi j'ai vite compris que finga mobali na e na akta sala wana alakisi mobali nege mbongo sala kana ba te msana ngonini yanga ya mukio pia kanga tala nga na sunga population mais ça insulte à makasi et ça maman na insulte donc ici j'ai vite compris que eza ya solo bande kona biso mingi ba congolais ba kenaki ko collaborer na bato ba kabela bango mboka na biso et mboka ane comme affaire privée à famille moko bo famille kabila ba oka souci na biso te famille wana oka souci ka moko so ba liba oka régime na bango ba liba ko isango famille ane ko mobiliser mbongo na façon tout pour régime ezala ba ko somba bato aminduki ya ko bon s'il faut ba kata bino ba kingo le même jour obi bato mbaka bato na permanence aide pesade et pour ko sauver régime pour na régime ba ko mata 1 million de bato mkolo moko donc nde bato ba kabela bango moko du ba benga na biso atawa patape etali bango te d'ailleurs kutu au niveau ba tiela biso bande ko bota na biso na Kinshasa mais nebisi bino ke makamunga na mona kana Kinshasa nga saka investigation makasi na ba niveau moko social ya ko sakana te na kendaki na Kimbanteke na Mikondo na kuti phénomène moko dans na Mikondo kuna ba mama ba defisaka mapa puisque moi kuna est très populaire hein parce que ba defisaka mapa parce que mapa wala ba defisaka ngoneni mapa wala ba defisio lipa ba bilekisa mukolo lipa 200 francs ba déficition ba bi lekisa mukolo donc photo tikelo so journée mo bimba lobi kuna po ya uzosko 200 francs po futa lipa si ko moni muto ba lekiseli mukolo akimi lisusu na mama mapango lisusu quel degré ya pauvreté si ko biso toza sous pauvreté biso to na sa pauvreté po to tan niveau ba tieli biso ba clochardiser biso oh na ba pays limitrophe nyonso ya RDC na ba capitaine na ba komboli pa ba defaka te ata ba dictateur to yoka kana ba dictateur no soka ya ba pays tout Afrique na capitale au moins lipa tout un pauvre azan accès na lipa mais biso tozo defa lipa ya 200 francs oki mana mama mapango tala niveau ba tieli biso sko yo raisonner soki na propre mboka no moko eza bongo libanda bato muzomba moko asali biso audio moko na WhatsApp wana bato bayo kangwa fingi biso abi bomona ka mboka na biso ngola lokwa poto bino mo binde boliaka bino mo binde bozaka leze pa na biso so bino ne bozala atande ngoki ba obenga na bango wana baza ba musuba bimeli bo ba musuba koteli kabo bo ba kokate mama ndenge ngala auto resista kala kisasa ebele ba kokate kutu ya diaspora ba utaka poto na mona ka bango so ba yawa omona so esika apesi na $100 ba changer juste moni ka pesi 20 ba ninga kima tango ekoki tango ekoki donc awa eza ke biso batuto alaka toza pena na nenga wake up baby wake up ezani wake up oyo featuring oyo papa wemba na Kofi Basalade
babi veut dire tout ça système ali felo moto epela me moto zopela tozika te biso ne tola biso tozika te mais bango baozika po soka ya akoka te awelela kende nga na sekaka bon musu atemisaka na nzela mukomso auti poto sentoma utamonaka yo moko tokanga ta photo ko asisi ko na monaka abimisi 5000 francs ya mboko na biso ya Congo apesanga nga abi opesanga 5000 francs pour ani pour kendo bagena kutana na sentoma na kabele moko no pourquoi tu comme ça abi na yebi binote po mbongo no kopesanga yo kendo yemba oyebeke sentoma rane mandia to ba Congolais nga na yebi biso te ngai mbongo no lia wakana mitukano ezaka yayo banda ku yayo ngana na besoin nango te so za capable ya kobongisa Congo po soki pena boaka bato mbongo mbele kengo aktinga ma pouvoir te ngana bi kengo banda bulokala mbongo te mbongo pardon ya mbongo na bino bolia kango ngana nango besoin te koyaka kosala bato ba spectacle wate et puis omoni ba Congolais baza diaspora ba mutema mabe koleka biso bato alaka so yo zino msala alingo futo bien te ya ngo futo koleka kutuna leta moyini susu mais bato ndenge nini mais soko kende ngo gangela souci ya Congo olobi o nzambe o swazi Congo yango wana tozale kenge et na tiesusu point na bi bandeko bokenda bo tozonga tovana tolia na soto kolia na po bakanga ki biso barage ayinga tututaki loso wendo akufa loba o tozangi mai solo likolo banyangala kata mais banyangala kata za barubero banyangala kata ki barubero yo aza ministre na ya bujaka ye batutu bakanga minoko ba kaka le même Rubero basala alias na Tshisekedi en Afrique du Sud Makamosan City major Tshisekedi sali alias na Rwanda mais jour Rubero comme vice président nye alongo Rwanda ngabi mais omboka ya ndenge nini oui toza bato penda to bazoba na mokili mobimba lelo yango moniti na Israël fo ba benga na biso raisonner mboka ba Yesu bako benga na ba Congolais mais to sukite to ke wapi sikoyo pe mboka suto kabela famille Kabila po oyoka bango te okoki bango pe na liste ya campagne Bakolomboka famille Kabila ba partout voilà donc et puis yemoko boss ya FCC au mona kaiti boss soko boy touro akotia pe ambongo na FCC n'équipe. Merci beaucoup Saint Thomas Bukasa na maloba na penzande totie litono Saint Thomas peut-être na ba opeta mususu balandi au numéro na ya contact. Oui, na remercier d'abord bato église na ngai bato bandi mel évangile na ngai ceux qui ont monité condimate évangile à Saint Thomas na lingi pena ekota batu nyonstu et pour moniter ça déjà na mois de novembre déjà na bandi ko rappeler bino que le 1er janvier là ta bien zala bien nzamba peso grâce aux ala vivant tout le monde président de la République et président ndena yebsaka bango ba chaque année so trompe période on rappellera bango ndengwana wana ezo kipete po côté yo kolingo changa yo so changa na majorité yo so changa na opposition yo kutu bosibo ko tsanga na IDPS bandakala na secrétaire général ya IDPS na président nango ya mona kanga membre nete mais yo déjà comme sanga membre ya aw na ndima nanga déjà donc nga bo changa partout mais na lobby chaque na rappellera bino chaque année surtout comme le 1er janvier là ta lunette à vie claire au mona mtoza président ye wana po balongola ke avant mais toi quand on a su que ça gagne on le banga Saint Thomas na yebisa que évangile ceux qui ont monité condimate pour avantage nango yangwana boka ki baloba ki Félix Azana fort diplôme bazo longolé na cour constitutionnelle batongo lelo bazo ngasu na TVT ngam na pexi su bango na lobaki boza la calme ceux qui ont monité condimate pour na nazo ba coup de film tout ça lingalela mais c'est Thomas Rabi zala calme te ozo banga nini zela ceux qui ont monité condimate nous ça tunanga c'est Thomas est-ce que les 23 pena élection kozala ndeni ngala yo élection kozala te na tokomi le 23 te yo zela tongo ta no mona mambolela le 23 olo tu nanga na pesa do avantage ya évangile yangwana c'est Thomas est-ce que Félix Tshisekedi est un candidat comme opposition mama zelo mona ba opposant te oui ba opposant na biso ba pona candidat comme pour le numéro, merci d'abord na Pesi Batunyo Sobalandi Biso, Mbote, na États-Unis, Maurice Toko, na Moni Edi Kalubi honorable na Japon, na Moni na Europe Edi Mwanda, na Binotu. Mais Batubali Bazo Saint Thomas Yemoko Bobenga la plus 243 89 510 39 59 plus 243 89 510 39 59 Simon Kawaya donc mutu munene IDPS wana bato wa IDPS onga na yebi bango wana bakana matete bakanga matete bana giba ona bango web sara sunani donc moi bango bapezaka merci na yo Tatiana au sang international moi si na kati ya mibalo bato bapona osa émission politique boye ya basi bato belé ba résoudre bango faux mais yo kozala kota faute merci.
Merci beaucoup Saint-Thomas Boukassayo Ebi. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique à Congo Millennium, surtout dans number one, il y a Congo Millennium, Papa Riki Dibendi ensemble avec Maman Jolie Dibendi. Merci à Ben, merci à Jires, merci à moi-même Tatiana Osango. Je vous aime parce que Boza est belé, champion à Magouche Osango, éternel champion. Merci à Os Osango, les patrons, Jolie Mayala, et merci à Bébé Faïla, Yakato Boufende, pourquoi pas aussi Judith Bonga RDC et Yann Marie Bonga RDC na Baignon Sobolingara Tatiana, ya Paulin Polecha, ya Eric Lusandou le noble Maboro Bank na Royo Kamota. Merci à tout le monde boza et belé bino Bolingara biso message ya suka oza anderono ana Kinshasa bende mato iloba na e pona ko voter a voter pona t-shirt te lipa te po ba pesa ki mbonga memela mama madesu na wenzete a voter penza parce que eza vie na biso nde tozotia en danger to pe tozotia yango na bolamu ceux qui votent yango ekozala. Merci na bino nyonso ceux qui nzambe azongi te et retrouvez-nous prochainement quand na kati émission na biso l'invité bobo to bondeko ko ba korenyo mabota mabino. Merci Saint Thomas. Merci na balandi nyonso et puis merci na bapandisango nyonso ya République démocratique du Congo. Au revoir. Obinini. Bonne chance na Daniel Safna Mike Mkebaye ba gagner l'élection. Ba voter bango. Ba tunabiso. Ba confrère. Merci, au revoir.